Motala Masia Iwana Salikoya. Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Motala Masia Iwana Salikoya. Motala Masia Yesu Iwana Salikoya. Alléluia. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Elia wakamo na budumbi bwanda mimujulu yeye. Yeboa budumbi wani mulenga tenkula wani meme. Iboje mushenga mugole yeboa wani shabana wanyo. Ikula nkula wanye ukolo wa mai matoga. Epanda ndila wanyo Igwaja mushinga mugole Zambo yongana kosanjolaka Yonde zambo tonyona bulingo Zambo yazalaka misato te mibarete mitano te minete motoba te sambo te mpe libwa te uhuma azalaka kaka ye moko nzambo ya mesana kobatelaka ngai abatelaka nga na butu lokola likonzi na moto yatambolaka na nga na moi lokola lipata na nkembo nzambe nga na kotatola seyoye yakitisa moto liboso baprofeta bala baprofete bakufa ye nzambe mosude biso tokotombola soki yo te ncipinga wa bana. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Na polingo asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te pakengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. C'est la victoire. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde lisiba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ah, ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Pala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata. Kolozwa lokumwe kikambo kamo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele solo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé.
likambo kamwa elekela ngai Zambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasikolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosikope lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oya ngande nzambe ya solo dengake on l'appellera femme, la chair de sa chair, l'os de ses os. Mesdames et messieurs, il est déjà dans le mur. La reine de ce soir, elle commence petit à petit à porter les noms de son homme. Elle est parmi nous ce soir. Vos applaudissements, nous recevons Madame Musique. Véritable Dieu, mon Jésus. Otala Masia, Iwana Zalikoya. Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Otala Masia, Iwana Zalikoya. Bandeko, soki ozwi eloko za ayote zongisa. Caméra pas. Caméra botika na bolo na bolo. C'est normal que ambu caméra boso la prière eloko ebungisa. Tout le monde va aider quand la caméra a tika sur nous. Vous avez la caméra non s'il vous plaît. On a besoin de savoir. Pourquoi la caméra va vous inviter, pardon. Voilà. Il y a une seule agence qui a habilité. Il y a pour ça le reportage vidéo. Il y a fait tout. Respectez-vous s'il vous plaît. Il s'agit des studios Android. Il y a Azali, la seule agence Oyo alliée pour couvrir et locaux. Ceux qui ont besoin qu'on soit image, c'est le téléphone. Musique! À celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Elia wakamo na butumbi bwandami mujulu yeye Yeboa butumbi wani mulenga tenkula wani meme Iboje mushenga mugole yeboa wani shabana wanyo Ikula nkula wanye Mkolo wa mai matoge Epanda njila wanyo Igwaja mushinga mugole Zambo yongana kosanjolaka Yonde zambo tono na bulingo Zambo yazara kabisa tote mi barete mi tano te minete moto bate sambo te mpeli boate uhuma Azara kaka ye moko zambo ya mesana ko batra kangai abatra kangana butu kola likonzi na moto ya tambora kananga na moyo kola lipata na kembo zambenga na kotatola seyo ye Yakitisa motuli musoba profeta bala ba profete bakufa Zambo yo
wani wani moyo wani ozana wani moyo Merci aux caméras photographes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Tous ceux qui n'ont pas une image, pas sur la place de Bambo, s'il vous plaît. Ceux qui ont dit que vous avez un matin et vous avez une image, c'est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quitter la force et Chaba. Ceux qui quittent la force et Chaba, sikoyo ekomi ntango ya kokomisa mokonzi na bakonzi. Basantu boza wapi? Église Port du Christ boza wapi? Bana serse GRC pusana 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 Yesu alingaka boye. Est-ce qu'il y a des milagres? Awa tokoyemba te, awa tokoyemba te. Biela Yesu na kiti boye kaka. Nalinda na mura mawete. Allez, bougez, bougez, bougez. Aïe, 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 bougez, bougez. Tobengui, l'homme de Dieu, Monsieur Titi Sassa, il est parmi nous. Tobengui est pour la prière et nous allons débuter notre soirée avec la prière. Avec la prière. L'homme de Dieu Titi Sassa va prier. Est-ce que nous pouvons nous lever par respect à Dieu, s'il vous plaît? Si nous pouvons nous lever, nous allons consacrer cette mémorable soirée au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Bien, nous allons prier le Seigneur. Le jour et les nuits, tu as choisi ce jour depuis la fondation du monde. Nous te remercions pour cette bénédiction de ce couple. Et nous croyons qu'ils vont arriver à bon port. Daigne les accompagner dans les différentes étapes qui restent jusqu'à l'accomplissement du dernier rôle. Sois au devant de cette soirée et que tes bénédictions incommensurables les entourent aujourd'hui jusqu'à perpétuité. Que cette soirée soit bénie, que les mets préparés soient bénis et que chaque personne trouve la joie dans son cœur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir, mesdames et messieurs. Merci. Alors, DJ Tobengui
tobengi ba maman na ba papa nyonso bazali awa tobengi bino botala makamozele kasikoli ezokambisa papa na mama ovana na kokona ezokambisa botala ndenge ezokambisa na ebisio feti moloko lolande to okoti te okoti lolande nazoye biso osakanaka mamanaka DJ tshela biso mwandule tobongisa makamoko toleka vous aurez en train de louer Dieu, le mariage époustouflant de leurs filles. Voilà pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir applaudir très très fort la mémoire des papas Joseph et des mamans Micheline. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Très très fort, très très fort. Madame Coquette est originaire du Congo central. Elle est 100% Mouyombe. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Vanda la Kwenelaya. Oubela Seko na Seko. Satana Mekate. Sabo avec un concom. Merci. Toleki n'est pas sous son balamoko. Bandeko, Tosegi na ma caméra photographe. Pas qu'elle ne convainc, s'il vous plaît. Il y a Coco. Voilà, DJ, on va décompter. On les guides décompter pour la robe à la tête, moi, à partir de 360. Ouais, donc on va voir mon kit. Très bien. Il y a mon nom. Voilà, on commence. C'est bon, voilà. na polingo asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te pakengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un aucun mal pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. C'est la victoire. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde lisiba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ah, ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Pala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, je suis nzambe ya Jean-Paul Mayata. Kolozwa lokumwe kikambo kamwa elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé.
likambo kamwa elekela ngai Zambe mobimba sondoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasikolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosikope lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyanga nde nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga le véritable Dieu mon Jésus otala masiya iwana salikoya Jésus vivant il est présent il vit éternellement mon Dieu vivant Tala masiya iwana salikoya Otala masiya Yesu iwana salikoya Alléluia Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur celui qu'il faut adorer les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité Jésus-Christ de Nazareth Elia wakamo na butumbi bwa nzambi mujulu yeye Yeboa butumbi wani mulenga tenkula wani meme Iboje mushenga mugole yeboa wani Shabana wanyo Ikula nkula wanye Ukolo wa mai matoga Epanda ndila wanyo Igwaja mushinga mugole Zambo yongana kosanjolaka Yonde zambo tono na bulingo Zambo yazalaka misato te mibale te mitano te mine te motoba te sambo te mpe libwa te uhuma azalaka kaka ye moko nzambo ya mesana kobatelaka ngai abatelaka nga na butu lokola likonzi na moto yatambolaka na nga na moi lokola lipata na nkembo nzambe nga na kotatola seyoye yakitisa moto liboso baprofete bala baprofete bakufa Zambe mosude biso tokotombola soki yo te njipinga wa balo Zambi wani meme Zambi wani memo Zambi wani sikoyo ekomi ntango ya kokomisa mokonzi na bakonzi basantu boza wapi église corps du Christ boza wapi bana CFC GRC pusana yesu alingaka boye eske ya demilolo awa tokoyemba te biela yesu na kiti boye bato na bolingo asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te pakengela bana na ye dans la vallée de l'ombre de la mort je n'ai craint aucun mal pour moi car je suis avec Christ à moi c'est l'espérance de la gloire pour moi c'est la victoire tozakaka
kaka na esika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde liziba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais ton amour me suffit yonde nzambe ya évangile yonde nzambe ya kelani mpata yonde nzambe ya Jacques Vernon yonde nzambe ya Edina Pala yonde nzambe ya Kokuta Miguel yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata kolozwa lokumwe likambo kamwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé 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 likambo kamwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyo anga nde nzambe ya solo ndenge akendaka ndenge akozonga le véritable Dieu mon Jésus otala masiya iwa nazali koya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Salamasia, Iwana Salikoya. Salamasia, Yesu, Iwana Salikoya. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Elia wakamo na butumbi bwa nzambi mujulu yeye Yeboa butumbi wani mulenga tenkula wani meme Iboje mushenga mugole yeboa wani Shabana wanyo Ikula nkula wanye Ukolo wa mai matoga Epanda ndila wanyo Iboje mushenga mugole Zambo ya zara kabisa tote mi barete mi tano te minete moto bate sambo te mpeli boate uhuma azara kaka ye moko zambo ya mesana ko batla kangai abatla kangana butu lokola likonzi na moto ya tambola kananga na moyi lokola lipata na kembo zambenga na kotatola seyo ye yakitisa moto liboso baprofeta bala baprofete bakufa zambe mosude biso tokotombola soki yo te ncipinga wa bana zambi wani mememema zambi wani membo zambi wani sikoyo ekomi ntango ya kokomisa mokonzi na bakonzi basantu boza wapi église corps du Christ boza wapi ngana CFC GFC pusana pusana pusana. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages,
véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, FB International, FB International, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela, mais FB International, Yangone Masolo.